namo kurera namo. Coucou, bonjour la famille, bonjour ma famille du cœur. J'espère que de mon côté ça va, tout va bien en par la grâce de Dieu. J'espère que tu as tout à l'heure. Awa, on a eu la bino, toli à péter, collection libala par rapport au dialogue, silence et bomaka libala, silence et bomaka ambiance, na katandaku silence et bomaka mnyoso. Ce bobo est bien na katandaku, il faut qu'on dialogue, il faut qu'on dialogue, dialogue est très très important. Le dialogue est très très important dans le mariage, même dans l'amitié. Dialogue est important. Et là, tu manque de dialogue, manque de communication. Et bébé c'est amitié na bino. Ok, le camunio il faut qu'on solo là. Mokili basala yango na liloba. Il faut qu'on yeba ko solo là. Ce que otala kina nous tena ko sengo kende ko tala émission na otako sebino tout à l'heure. On de commence ça ko la 2 semaines en ngoyo na mobile bazo sote ça la kapasi. Linga ozala take bozo solo te oyebi pona nini bozo solo la te. Ke bozo solo te oyebi te pourquoi tozo solo la te. Ezara mabel ko punition mutapesi moninga. Alors ce qu'on a pour ça ko tala kendo ko tala ngo ese kota ki déjà vidéo wana ese kota ki kende okende kotala ndana bisabino ke na okende kolamba awa siko tozana kati ya makusa bomona lakse ki bino bite kute kuna bino papa il faut aller lelo bite kute tango molonga ni asa na kasa ndako il faut koyeba kolesa ndako malamu na chepe mbisi ebele o mama kongo alwake o basa mabala bachaka mbisi mke mama kongo na chepe mbisi mkete na chepe mbisi ebele luvunu kwa elobala ngata yo moko mbisi ya na chepe awa ebele na kotala sebino bongo biloko na ngako nazokende kosala na tango oyo. Wana nazokende bongo kosala bite kute kuna ngai nazokende kosala yango na kosala yango ya mosaka na bite kute kuna ngai na kocha yango mbisi ya kukauka na bite kute kuna ngai na kocha yango makayabu. Donc ezosala 3 pièces. Bite kute kumbisi ya kukauka na makayabu. Bite kute kunenge ezawa na sina sokoli yango kitoko vraiment na sokoli yango malamu ka penza ki malamu eza vraiment ya kosokola malamu. Nazokende kosala yango na mosaka. Malgré que nous avons un moussaka, na lingi bite kute comme ka rouge. Te le kona lingi te bite kute comme rouge. Voilà pourquoi na tokisi mai nanga ya moto, mai nanga yango bomoni, ezu vraiment moto makasi. Nazo ke nekocha yango oyo to bengi na kombo ya bicarbonate. Wana na chebongo bicarbonate, ninge bomoni wana. Na mai nanga ya moto. OK. Ce bicarbonate na mai ya moto. Na kamati ndunda. Na kamati ndunda na ngai bite kute kuna ngai. Na che na kati ya mai ya moto. Ekolemba bien. Voilà. Yango ndenge bomoni ndunda na ndunda na kati ya mai ya moto. Papa Bernard Janda mabaki mama akotika mambo lambe la biso te lamba kaka ata ponongo lamba kaka mama pesa biso ka esengo so zo lamba. Voilà, wana eza bongo ndunda na ngai na tiango na kati ya mai ya moto ndenge bomoni ndunda na kati ya mai ya moto na bicarbonate. Mbisi na ngai ya kokaka yango wana na tia yango na moto. Nkamati pe mungwa na tia na kati ya mbisi. Po mbisi akota mungwa la musunde epesaka bien epesaka pimbo ya kitoko. Moi sifoye baka ko calculer mungwa. Na tia mungwa na nga na kati ya mai. Na tia mbisi na nga. Na finiki yango na tia mbisi to kama mwa muke. Ah naza bongo na makayabu na nga na sina kalingi yango eza deja ya ko kalinga etikali kaka elambama na kati ya bite kute. Kalingi deja makayabu na ngai. Mbisi yango yo bomoni na moto. Bite kute kupe yango yo na kati ya mai.
pendant que mbisi na ngai eza ko toka po elemba mwa muke avana sala yango nazokende bongo ko sala po ezali ba ingrédients na tuta bongo ba muscade na ngai na bungisa ba ai na bungisa biloko na ngai o nyonso na kosalela sauce ya kotia na kati ya biteku teku. Mbisi na ngai ya kokaka yango wana natia yango na moto. Nkamati pe mungwa natia na kati ya mbisi. Po mbisi akota mungwa la musunde epesaka bien, epesaka pimbo ya kitoko. Moi sifoye baka ko calculer mungwa. Natia mungwa na nga na kati ya mai. Natia mbisi na nga. Na finiki yango natiki mbisi toka mwa muke. Ah naza bongo na makayabu na nga na sina kalingi yango eza deja ya ko kalinga etikali kaka elambama na kati ya biteku teku. Kalingi deja makayabu na ngai. Mbisi yango yo bomoni na moto. Biteku teku pe yango yo na kati ya mai. Pendant que mbisi na ngai eza ko toka po elemba mwa muke avana sala yango nazokende bongo ko sala po ezali ba ingrédients na tuta bongo ba muscade na ngai na bungisa ba ai na bungisa biloko na ngai o nyonso na kosalela sauce ya kotia na kati ya biteku teku. Voilà, natiki bongo mbisi yango yo etoka mo mukelemba poso na tchebwe na kati ya biteku teku lokola ekoti déjà bicarbonate oza so biteku pera makasi te oza penza makasi penza te. Alors so na bina cha mbisi na ndamba biso mbisi ekotika na makasi omona mbisi eza makasi muto azolia mbisi ezo sala e mine oya suka pasi. Alors pona muto souffrir te ayoka mine suka pasi te mbisi to il faut elemba pona kolembisa mbisi ngana opte na option ya kosala nini ya kotokisa mbisi nazo tokisa yango na mungwa. Pendant que mbisi na ngeza kotoka na mungwa nga nazobongisa ba matungulu na bongisa biloko mosusu po toleka na sauce. Voilà. Ngoyo. Mafuta na ngai ya mbila. Naona kolambela yango te. Na kosalela. Mosaka me eza mosaka na biso ya poto ya kisasa esili. Eteleka oyo ya pare. Alors bon ko bongisa matungulu so ça banal bosso ne ko s'abonner une femme dans la cuisine. Mon fils Olivier Sele Olina bosso on maza na kati ya cuisine hein mon fils n'est-ce pas? Une femme dans la cuisine. Là to tiki mbisi eko toka eko potonga toka. Alors on a banda ko bongisa ba matungulu ba papa ko na Argentina ba mama parce que so ko na weekend bo na ndako mama selele mwa mosaka hein mama selele mwa mosaka uje kitoko boza pe ko sala nini ko beta masolo ne ba papa no beta masolo kande za mopaye yake ningisaka kanda ibuka ka ndako hein kande bukaka kande bebisa makambo ebele kozala te otengana na moto akanda bato baza koza moto akanda makasi otutela motolo te okoki kose glorifie te na likambo ya mabe nga azaka kanda yange na aboye ce n'est pas bien elo kozala colérique ya likambo otutela tolo te ozala moto akanda otuta tolo ozalaka kanda mais sakanda la colère c'est satanique c'est diabolique toza parfait te oui mais faut toyebaka kogérer makambo c'est par rapport gérer. Voilà, là, donc quand tu as ba oignon,
On a ça la sauce. C'est qui bon. Mbisi elemba. Oza mutakando tout la nganta kande. Moza satana. Kanda c'est diabolique, c'est satanique. On est sur la kanda sara makamba. O kanda tinda ka muto sara mabe. Kanda moko tinda muto sara makamba malam. Et c'est mon tinda muto sara makamba malam. Kanda tinda muto sara makambia mabe. Eh bande. Kanda tinda muto sara makamba mabe. Jésus-Christ de Nazareth. Kanda, eloko mabe. Ndako ebongaka na esengo. Na weekend boboya na esengo. Salaka bien. So papa oleki opesi mama mwa bizu mwa. Mama po ozomiseli papa mwa bizu mwa. Papa oleki sibi mama na mwa nyonyo. Papa oleki osimi mama na mwa nyonyo. Mama oleki osimi pe papa. Vous passez journée kitoko journée malamu. Mbisi zotoka we. Zopesa pimbo nsunga. Ya mbisi. Baba kuvana na mabala na bila ndeko na ngai. Mo weekend bwe. Buvana na ndako. Bo beta masolo tango za la chaîne. Bo beta masolo tango bolingana ka. Ba souvenir. So bo bali sibana. Bozo so bo boti botali bana ndenge ba koli. So bo ana bokoko bozo sepela. Bozo sepela ke to uti mosike. Ah bakoko de bakoni. Wena ndele ya libala. Ele libala ya bwana. Le mabale koma ka mutu afanda ka ke na libala na kolela pasi na pasi no. Wana kitoko te. Kolela milelo na milelo elongi mawa. Na mbali na ngwa ete. Na mbali na ngai mbali na ngwa finga. Dala finga ngai yo finga mwana bato mwana yo. Ça c'est pas bien. Ah ouais, ça bon, on a pas ça bien mettre limba la mort pour solo là. Ça me takanda kotala ngate. Comment ça me takanda kotala ngate. Na wala mbisi nanga. Mbisi zotoka. Alors, matungulu na ngai yango wana sikoyo nazosala ai na ngai na tuta yango na ngeza ya kotuta ai na ngai na tuta yango na ngai na kotyana biteko muscade na ngai yango oyo je vais le taper en nous là. Na toute une bouma nanga moko ya muscade. Nga muscade nanga na sombi ya nga moko pe na tuti. Ça là va bien. C'est peu la bongo. Voilà. Voilà, une petite dans l'œil. On va encore. Une petite dans l'autre tout là.
muscade na ail, hein? Place mon corps. Yes, nguyana yo nguyana yo yes nguyana yo yes yonde makasi nangai makasi nanga yes nange yonde elonga nangai elonga nanga Nzambe yes nange yonde bikamwana Nzambe papa bana bane yo sala elonga nangaye abundela kanga bitumba elonga nangaye tiya mesali bosonanga bona bayini nangaye elombe kotela ngaye elombe bundela ngaye elombe kotela ngaye elombe kata makambo nanga elombe ya bomoi nangaye elombe na yebi mosusu te elombe nangaye elombe kotika ngate elombe kata makambo nanga elombe ya bomoi nangaye tala bayini bapusani elombe Talabaini batelemi elombe elombe kotela ngaye elombe bundela ngaye elombe kotela ngaye elombe kata makambo nanga elombe ya bomoi nangaye elombe katika nga so za mtakanda kotala ngai te po sepe no nanga te bon. Voilà, nous avons tout un bon. Dans la poussée, c'est comme ça, non? Ici, les arabes, oui. Moi, ça l'a avec bonne humeur. Voilà, avec bonne humeur. Voilà. Tout là. Aïe, la rana, le stade, le petit déjà pimbo. Muscade ba pesi pimbo lelo na olamba na tomate pele na la ba mito mota malelo olamba tomate pele po tomate mbona moni esili voilà olamba lelo na tomate pele yango pe tsango na lipoka wa tout pena yango Chili za ndambo na chini sotute. Voilà. Saka na nga ya Congo esilaki na kosalela mosaka ya awa ya France. La France ezaki po esombami awa. Voilà, on a bomoni mbisi etoki mbisi na biso etoki bien, mbisi elembi bitekuteku na biso yango wana makayabu yango yo awa matungulu awa ba épices na mosaka toleki bongo na sauce tosala sauce ya biloko na biso.
Voilà, on a tout le qui bon la sauce, hein. Tout le qui bon la sauce. Donc, quand même, si on a le bon au ezali, vite écoutez pour nanga. Voilà. Alors, on vite écoutez pour nanga ya moto. Pas na check yango. Naza na passoire nanga ya moyo. Vite écoutez pour nakati. Ah. Voilà. Azumai. La chaîne habite écouter pour na kolongola. Bouilla bicarbonate. Bouilla bicarbonate. Voilà. On a la moto. Et voilà, la chose on a la moto. Écoutez pour la rincer en bien. Là, on a rincé, écoutez pour la main. Si on a si on peut pour les là, écoutez pour la rincer. Rincer en bien. Si on peut pour les là. Ok, bon, on a le ça là, sauce. Exemple, un régime thé. Donc, on a ma faute, et le régime les a thé. Là, week-end, papa, il y a mon but de écouter qu'on a un moussaka, ça l'a bien. Écouter comme moussaka. Voilà, un dako, mon nez, un dako, ah, il y a ma lame. C'est ça. Ça, un dako, mon nez, ça, allez bien. Voilà, on a tout de bon mafuta, c'est ça, né. Nous avons monté pour tout ça la sauce. Mafuta, on a tout ça, les motos. Matungulu ya mwana. Mama bonimbo kae. Ah. Tungulu ya mwana. Voilà, matungulu eza nango ya ndunda na kozela ngo koma nango marron te, wana na tie bongo tomate na ngai. Voilà. Voilà tomate. Eza mélanger na muscade na ail.
Voilà. Voilà. Tomate, ça bon mélanger. Na muscade na ail. Yango wana. Awa pe mbisi na mopanzi ezaka kotoka. Po ele mama la mbisi vraiment ki makasi hein. Mbusa ki makasi. Kolia biloko bando salo su pasi to lia rapona elengi to lia rapona yoka pasi te. Eloko to supportera pasi ya kolia zaka pilipili. Pilipili ezo swa mais to zolia. Mais faut okata montache mbisi na monoko ale mbisi epanzani. Eza sute mbisi eza lokwa libanga. Voilà, to tiki moi temps pour que biloko na biso ebela malamu. Voilà, yango na eza kotoka tomate ya kotoka kitoko tala moto kana na bala providence balambi lelo boleka lelo tala moto kotoyo ya mbisi. Alors na kamati mbisi na ngai ni mbisi mama Kongo kwa koloba sote bacha mbisi muke mama Kongo moni mbisi ya mwana na chebe. Voilà, mbisi yango wana. Voilà. Moi week-end boy maman, c'est ça papa hein, surtout ça papa za gentil. Sali moi bilugunde ba maman ba bande ko lambela ba papa. Moi elubu kitoko. Ça bien makasi. Alors, après avoir kocha mbisi chepe na kayabu. Donc on sali 3 pièces. On est 3 pièces na biso yango wana. Mbisi makayabu mabiteku. Voilà. Kamati bongo ma ya moto na che na kati ya biloko ma ya moto ha. Voilà, makayabu yango wana na tomate mbisi ya kokauka nazo finika ngo etoka mwa muke. Voilà, lokola wana siko na moni moto ezi makasi che mosaka eza biloko ya mosaka te ya biloko ya régime te koma te eza biloko ya régime te bayaya ya penda lelo ke papa lia mosaka ya biloko ya régime te awa lelo. Voilà. Alors, kama timbo nanga pilipili mibale esikoma kitoko na tia na kati na finiki yango ete banana. Voilà, wana sikoyo biteku kunanga yango yo tango na tukisaki mbisi na chiki deja mbisi musuku na kati yeto kamalamu mbisi musu na tiki awa na kati ya biteku. Comme wango yo ya osopana. Sikoyo totali bongo biloko na biso yango yo. Boni. Voilà. Mosaka na biso yango yo. Akei bongo siko ko cha biteku na mbisi ona tikeki na mopanzi
Pour na posa penza ya pimbo penza ya mbisi eyoka na malamu. Nake bongo cha bite kute kuna ngai na kati ya biloko. Voilà. Bite kute ku na mbisi. Kana mopanzi ya ngona. Boni. Voilà. Voilà. Voilà, habite kute kuyango wana. Voilà. On y bite kute kuna biso. Tango wana na kati ya mosaka. On te moi weekend boy. Papa za na ndako. Alia mosaka boy. En fait, moi quand je prépare, moi je prends du plaisir à faire à manger, hein. Et surtout quand je vois les gens manger, ça vraiment ça me plaît beaucoup. C'est ce que j'aime en tout cas. Voilà tout ce qui bon bite kute kuna biso. Et ça nini ebela na kati ya mosaka. Eko umela te po bite kute ko se lembaki déjà na kati ya mai ya moto na bicarbonate. Awa eko umela nango te eko bela noki. Voilà, wana toza komona nunda na biso ndeza kotoka. Bite kute kuna biso za vraiment kotoka kitoko makasi. Voilà. Moni biloko na biso yango wana moto eleki. Voilà, biloko na biso yango wana moni ndunda na ngai tikali ka vert, hein? Parce que nanga kieza la vert na boire comme un marron to pe comme un chocolat de tolobaka. OK? Ah, so bovandi boye na ndako mokolo ya poso mokolo ya yenga. Maman zo attend ko sala ka ba vite fêter. Zo attend olamba papa alia malamu. Voilà. Yango wana biloko na biso mosaka oko toko komona mabaku. Mona mabaku tala mabaku. Voilà. Mwasi nzungu. Tala mabaku. Mabaku yango wana. Pilipili pe etikali kaka mobesu boye. Esali ka pimbo na toboli yango te. Pilipili epesi biso ka pimbo kaka. Voilà. Bien manger, c'est le début du bonheur. Oza biloko te ke non, c'est un régime te. Oza biloko bata régime te oza ndenge biso to liara na Congo ndenge to salake. Mama mkola na chenzungu na moto, achima bongo na moto akolambela ka papa. Ndeboye esengeli kolesa papa ya bana. Soki bongo toza bongo mokolo ya poso to pe toza bongo mokolo ya eyenga. Palia mwa mosaka po mibali nde bazara bandeko balinga kolia. Ya mwa mosaka na eboye bien obendi boye mabaku, obendi boye mabaku, obendi boye mabaku. Ekoti oba bengi mbisi, ekoti oba bengi makayabu. Voilà. Et voilà, ce qu'on a quand on a course boza na boyo kanite, bozo kanate neri maman ko courage, to force, to pe amour, ya ko pesa tana ye, ya ko lamba biloko ya boyo. Maman ko pesa tana ye te parce que comme on a atana lambi ya kolia na ete, atana sali boy, zo solisanga bien te parce que boy bi kolia o ya boy. Bite kute c'est coûté. Moi liboke boy 5 €. C'est coûté. Mbisi ya kokauka, c'est coûté. Makayabu c'est ya biloko OK. Moi c'est ko lambela mobali na ya ko lamba ko manyola biloko na moto tango zo lamba ana sengo na kati ya motema na lamba boy kitoko po molonga ni mwanga sa nini ako kolia ba papa boy ba ko pesa ba maman sourire. Boy ba ko vanda bien na kati ya ndako libala ba papa. Boy ba ko pesa ba maman sourire. Boy ba ko vanda ka malamu. Soko zo vanda na monsino malamu abanda ko zo tana ye ya ko sele yo bilubu
olia kitoko sepela parce que libungo bongaka kolia mobali abongaka lia malamu po azala na force po akoma sembe azala bien bamona pe ke mobali oyo aza marié aza na mwasi na ye na ndako mwasi po aza soin ya yo mobali faut azala gentil il faut azala bien na mwasi pe akoka kozwa pe soin na yo pe mama oza mwasi ya libala yeba pe kozwa soin ya ndako ato lambeli bana o makolo soso likolo loso me kobosa na kate zwaka mwata moko pe ya malamu olambeli pe papa mwa elubu ya kitoko ponde zabo taona oservier ponde na bona okende kotumba susu poisson na mopanzi nazo tumba mbisi donc ndenge zabo soki na tia na kati ya sani na mbisi ya kotumba papa pe pa linga mimi ka semon na semon akolia kitoko ona kama bipopo o mama leni yo sera pa na sera pa papa dede ni balonga ngai na ko seka te ndenge nini il faut na seka po na sana kimia yango na osana nini na ko seka so na kimia te na ko seka te na ko yepe ko telema te po na sala émission surtout ya elubu na ko kate to yeba ko sala naka bolamu papa soko lingi mama zala bien na kati ndako libala zala gentil na mama respecter mama linga mama chérir maman ezalaka ko je vais te chérir te rester fidèle mi bali baza lo kuta so ba sala ba veu o rester fidèle na te chérir nzo ya bongo zala mokara lo kuta bien manger c'est le début du bonheur bo tu bon comment na ndenge na simple ko nanga kolia pe maman bilo bebeli voilà lo bebeli vraiment kitoko bite kute ko tika l'hiver on a négité changer couleur na kite comme rouge to chocolat bite kute tika l'hiver na ko finir on peut siko te pona bebisa couleur a biloko na ngate na tika le kanano mu pepe simane na ko finika. Merci beaucoup sur zambali boso talinga na ko senga na yo o s'abonner na Eliane Nitu TV après avoir ko s'abonner ou activer cloche de notification so tel pe émission spéciale o ba na ko tia moi j'aime so pe commentaire ko tia ezali o tia commentaire et surtout ko partager, ça très important. Pourquoi? Parce que bana na biso mi bazana kati ya mabala oyo ba lamba aka mo likolo soki mwana moni ko lamba boy o ko mona yepele be osani ni akobanda ko sani ni akobanda pe ko lamba boy ata lembeli mobile tata pe ba bokilo to ba ninga pe bazoya na ndako kotala ye ola saka na sali ba pati na sali bote er moko lia na ninga mboka kolia bio ezalaka malamu ezalaka kitoko. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki tata nzambe kabisa kumuna nzamba nibeshinel bana betu bon c'est bon kama tabi popo. Bon week-end, bye bye.